Voilà, merci bande de connaissances pour avoir branché na vie et puis Presse Congo TV online, chaîne amena lokumo chaîne malonga. Chaîne Oyo, la rabino d'information solo, chaîne pesano d'information à temps réel. Chaîne comme maman la Bobo Sem Love, Kolobo Lingo Motobolingo Bele. Lelo journaliste na bino investigation Christian Disa qui na terrain, na émission na bino 100% vérité cachée ko beta li solo oyo le kanakati kina. Li solo ngeza nini? Awa to mona ba maman na biso balara kala, ba balara ba on a tami ki mabala yumelaka. Babalaka bango bien, mabale le kaka bien, la bambonga miki mabale umelaka. Mais les lots c'est la différence moi qui non, ba jeune bazo bala bana mbongo belé mais mabale umelate ça ba 2 mois ba 8 mois ba ine mabale kufi. Yango to kisi na terrain, to yeba eza nini esa la kabongo. Bobi ki 100% vérité cachée bisano information, il y a vrai na temps réel. To te ba source nini o esa la makambo wana. Yango to kité na terrain, to bete li sola différence mabala kala mabala lelo. Nini esa mabala kala umela et lelo ndenge na esibino ezo umelate. Yango to kiti na ndenge coutume comme ba mosenga ba plasma ba groupe électrogène ba colémés et souté. Mais malgré tout basi ba pesi la basi ba colé ba groupe électrogène ba pesi ba plasma ba congélaté mais ma balle ngozo umelati. Yoto kitito ba ezanini. Vraiment na tiki tambo landa boko ba ndeko ndenge ba lobi on ba maman ba papa ba lobi makambo. Check. Azana mbali msatu mibali. Mususu azo shina yeshi. Siko lera ukendele bala wana mbadi atuni ribala azo yeba tende mbadi apesi nga mbongo ye mato ya zote na sika msusu vi kozala concurrence na mobali te yo pe mobali kozala concurrence na mwasi te nde mobala ni boye foye boye banaka nde tozo marcher mbala msusu ye mwasi bizana bango kokani te iso to bundi na batata te atamba ta pampo to bundi te yango ozo mona pesi da biso ba tula mingi ezani eza focha papa po papa balingo conseil bana te mwe ba jeno ya sikoyo bazo ulanda tende ndenge ni nakokoza na mbanda ngai bamsu basali marias bese ba beseni lobi sanze mbale sanze misato le wana mnoko kuna mbana msu mona alungu dipete abomi dibala wana vina bisote. Bon, to kiti to litoye ba différence moko bino ba maman boboti biso bobalaka bien to moina ba papa bo umelati lelo bozanda ka mabala so nini esala lelo mabala ba jeune lelo esimbaka te eza nini kokolo ba experience nini o bino bosalaka to nini o bino bosalaka o le ba jeune ba ko sala biso le to balaka tata to nyori bala apeso elembo oye mndo zana mbali msusu te okene elembo wana mama tala mwana mbali atoni ngali bala mama ndimi wana mtema nangana yebi to zako tambula banjela msusu te to so ulanda mbali atoni ngali bala mbana ngaye wana oya ture komba azana mbali msatu mibali mususu azosi na yeshi siko lera ukendele bala wana mbali atuni ribala azo yebe tende mbali apesi nga mbongo ye mato ya zote na sika mususu mbali mususu biso to nuni boy batata bakofi bateki biso to zanga mbali moko mbali wana wayemde mbali nga bala nga azana mwayete na ulokaso sika mususu te na ulanda nzela moko ya bunzambe to balani azana iloko te mbala msusu kumona mkemke wana to zoide oya bilo lokoso ileka bango okumona mbali apesi mbongo azokende sika mususu mbali lela usirika usani nazana kandata mbala msusu ye mwasi bizana bango ekokanite iso to bundi na batata te atamba ta pampo to bundi te na kulanda de kambo mbana nga lobi mbada lobi boy mbana nga dinga ka boy yo soko ni ozo ninga loba mbali te soko ufanda ndakwa mbanda ngani yango wana biso tonguna banda kwa batata funa landa nzela moko efuna landa loba mbanda nga na dinga okende kuna te na dinga te ngana jaka eloko boy mbandi waningaka yako to akodia na kulamba na yebi ndeso kuna ngana kenzela msu na sombe eloko msu mbanda nga jaka te akosepira te akosana kanda to barani yango to wumini na mabara na biso mwe ba jeno ya sikoyo bazo ulanda tende ndenge ni nakokoza na mbanda ngai bamsu basali marias bese ba beseni lobi sanze mbale sanze misato le wana mnoko kuna mbana msu mona alungu dipete abomi dibala wana vina bisote biso to zaraki bien na batata na biso to zaraki nzela moko kitoko bateka bizadi wana soko zana mbali moko landa nzela mbali nayo oya ya pesile masaka ata zana iloko te mkidi beba biso wana to zaraki ndengi msusu o mkilipe zo mata ndengi msusu gauche à droite eza malamu te o biso la moni yango wana donc tu comprends maman eloko to retenir to bande ko baolanda ba retenir ezali ki na mabala ba jeune lezo kufa parce que lokoso na banzela ebele basi balingi
ezokufa bango banzela ebele mbamisi azali na mosine na ye kala kuna azomona mwaye eza te mato yafungulisi na mosine na ye mbamisi mpe eza bizaleli ezokokona te na mobali azoloba mwasi azoyoka te mwasi azoloba mbali azoyoka te sikoyo wana mwaye bazala bolingo eza te ebongi boyokani na kati ya ndako oyo tata adingaka yo yango akolanda yo mwasi okokoleka mobali te yo mpe mobali kula ozwi mwana mwasi mpe azali kula mombu te ezali kosungana bazosungana soki omoni kuna koko so ezali mobali azomata makambo makasi yo mwasi kita yo mpe soki omoni mwasi azomata makasi asali makambo embebe makasi te okolanda te ezali kaka kosungana tobalanaka kaka nde tokoma bamombu te kosungana kote na kote mwana kina ilibala mwana ke libala yo mama oremarke mwana nga kina ilibala mwana ye kozonga fo tuna mama oye kozongela nini ozo comprendre oyoka mwana akoexplike o nini apres savoir omona mama azwi mwana encadre na ndako ote kokende susu te fandawa mwana mpe azwi nguya akozala so na courage akozonga te na ndako na bango ya mobali ozo comprendre c'était beau parent akomi na ndako yo papa yokomi na ndako fo tuna mama mwana oyo aye kozongela wa nini dala alia mongo na ye aza susu na place ya kofanda na kati ya ndako na ngai te fo asalini fo azonga mais lelo bapara batuna subili wa bongo te yango ozomona apesi na biso baotula mingi eza foti ya bapara mpo bapara balingi okonseye bana te po le pare ozokonseye mwana okozala na kobanga so na ozongi kuna epa na biso papa akolinga te mpo biso tomona ye na ntango ya kala soki mwana ke libala azongi papa akokamata mwasi na ye ke mama soki mwana azongi na libala te mie lelo libala ekufanga na yo ozomona paramona balani bana babandaki kobanga mais lelo bana bakobanga mama akobanga mais lelo kobanga na la suite kobanga ezozala suite mpo na nini bapapa baza susu na nguya ya kokonseye bana te so différence nini osala entre mabala ya kala ya bamama kana mabala bagene lelo bomoni omoni neti mabala ya kala mabala ya kala ezalaki nini bapere mbongo ezalaki nango na komteli te babali bango na saki ya mungwa na mungwa respect na kozala ava mama alambi fufu ava alia faze ya mobali na ye ya deux soki mama ayoki ke baye koepesa information ke no tomoni mobali na yo na mwasi mosusu mama akodeplace tatika ndako na ye alanda mobali na kati ya bar ndenge oyo ya biso lelo nde bazali soyebisi na mwana kutu mobali no amei masana intel ye atiki ndako na ye ake komisa desordre na kati ya bar koto komisa desordre na kati ya bar so babomi yo faute eza nani na ondima perte wana po biso tomonaki na ntango ya kala bapesi mama info ke no mama tomoni mobali nokuna aomela masana mobali mosusu mama orépondre moto wana papa econcerne ngai te mama wana etali nango ngai te etali mo mobali nga da na ndako na nga na migo na kotika ndako na nga te nakenda kofila mobali mosusu bayebani bo ngai na kolanda mobali akondio de kwa nga baedikanga bongo te selo baedikanga epai ya baparent na nga keno so omoni mobali na mwasi mosusu bambai oyebisa yo kolanda babiloko wana te yo fanda na ndako zela oyo ya yo bakoyela na ndako mais ya lelo bazana maîtrise ayoki tomoni mobali nonaki ngandi baomela masango ye mpe kuna ake alingi mpe mobali alingi mpe mwasi to alingi mobali bosa siko concurrence oyo alingi oyo alingi siko yo mpe parent yo mobali oyo kopesaka mpo epa papa ole mpe papa conseil ke non mpo selon logique yo papa ebaye kopesa information ke non papa tala ndenge naomona epa mwasi nanga na ndako tala mwasi alingi korespecte nga te eza boye na boye yo para ozwala décision te falo ke ti na kati ya carte orenseigner ozwi renseignement voir 4 personnes ou 5 oye na ndako osali examen de conscient parceque soki mwana no ya mwasi alaki mabe okobengisa mwana no ya mwasi obandi ogangela ye obengi mpe mobali na bisa ya mwasi otalisi eti ekoki ale osangisi siko bango mibale yo mwana nga mwasi yaka yo mpe mwana nga mobali yaka ofandisi bango ezo comprendre que non en tout cas bozala vie ta vie nde ezala obandi otalisa bango vie kozala concurrence na mobali te yo mpe mobali kozala concurrence na mwasi te nde bobalani boye faye boyebanaka mais lelo respect ya bilamba eza te respect ya nzoto eza te mwana kobimaka boyebu para mpe amoni ke no ntango mwana nde alati elamba olie agangela mwana zongola nda kochange elamba re akotika mwanaki
on prend do conseil ça sous-souté do un prof conseil à la non sous-souté ya on zo ki mo ki les obebo conseil ça sous-souté na ba parents on prend conseil à la non sous-souté pour ceux qui conseil ça il peut normal mais mo ki le comme à niveau à boité. Merci beaucoup pour votre intervention. Do ya on monique non pour vivre bien total à na belle époque ba papa ba parents na biso ba koli ba bali ba mona ba mbongo boité ba bali ba saki ya mungu ba ndimu. Et ça le rôle là nini, qu'est-ce qu'on dit encore? Et ça le rôle là bah on dit mbembe ya mike. Et là mike on se kopembe ba no be ngo bandimu. Hein? Na ba eli kuta ngo ba ila ba mère na biso. Do vali a phase ya mobile ne tingo ngo ya ba le place moko. Sona no moni mobile na été a ozanta ko liate moi si peso amona no mobile moi si na mobile na été a ozanta ko liate ko base na bango balia. Do bien ngo ba chinois. Oh ba chinois te o mo msusu azwi mai ake kotila moninga na likoso asili asokoli azongi do bazo do ba mapasa ba kobunda te osona te melelo ba biloko wana ezala susute ozo senga o bo pianga $5,000 mais au conseil moi na hote o $5,000 mobali pas compter $5,000 pesi eke kuna na nda wali bala mona sali 2 mois 3 mois mona zongi para zongi sambongo nanga. Oh, c'est là que mokolo mwana robala si mwana ngo azan éducation te et là tel mobile gola ta boité mais ya zo la boité ya osa la ngali balo omela ndenge. Merci beaucoup papa. L'état na biso phase à conclusion azora décision que non surtout basi ba gola ta su babila mai ya mikusete hein po bila mo mikusa ngombe ratie ba mabala olati lamba masoko no solibanda mobile ko linga ndenge nini. Non, c'est raté. Mon bail olinga ndenge nini. Hein? Eh, oza résister yo mosi babiro mato ibanda suka ti suka ba tatouage na nzoto. Mon bail obalo ndenge nini. Hein? Malgré misale ezate. Fa o ibanda nu elate ina nu elamba. Après moi si babala kana kacha barte, babala mosi na kacha ndwe na fa o enviaka na ba quartier ota moi so bona bo. Biso pe ba jeune mabe ezani ozo omoni mosi na kacha ba ogelinga e. Oh. C'est la logique baba la ramos na kacha barita papa na biso babali basi na kacha barita wana kota la famille o ezana respect nde ba kota na kacha libota wana mais lelo tozo bala bibala bala pona kitoko pona munene o baba la pona comportement. Mbote maman. Mbote. Oui maman, différence ni ko sala entre mabala obino bobalaka et umela rati lelo par rapport mabala ba jeune ba bala lelo ezo panzana puis lelo ba jeune bazo bala na cher génération lelo ba bala cher mais mabala ezo panza bilo bobala mabala nous avons na facilité na moins cher mais ti lelo umela secret nini o esala ki mabala me umela o lelo zo umela te ezani mabala o e umela ka ezaboye tang mobala alingi ngai mobala alingi nga pe na lingiye o nyoso mobala olobana ngai ya nga na kolana so na lati nete lamba ya mabe mobali na nga ebisinga elamba olati eza mabe na lingi kolata ngo isute na koyoka na ke na changer na longole lamba wana mais so na sali na kiteti na ngai mobali azo capter nyoso wana azo bomba na motema na ye lobi na salele yango lobi kuna na salele yango tango omona ka mwasi ngo na lingi to vanda na makambo mabe boy oyebisa ye boy alingi te oyebisa boy alingi te mobali osani a changer na ye. Et puis ils ont comportement ya biso basi tango moni muninga kuna sali boyo be ngana sala boy me mobile no alinga eloko wana te falo landa o mobile no alingi so mobile no alobi kolata boyete yo pe kolata lango na makasi na yo te falo lukolata o ya yo moko o ya sepe na ngape ndenge moko nanga so na moni ke mobile na nga alati lamba wana na sepe na ngote na kobenga e papa kota na ndako lamba nga sepe na ngote mo lata ngo ezate lata oyo poso lati oyo okobima pe bien yo moni mobali alati kaka azobima yo po vandi na yo bon tango mwasi mususu omone na nzela papa olati mabe mobali deja atie mutu moi mwasi ayebisinga na lati mabe siko mwasi nanga ayebisinga te poani azo capter tango ake na nzela asali 3 fois bongo tango akelinga mwasi mususu mwasi na osani ndima kakati mobali pe alingi yo na ndako siko komi omituna mobali nanga akelinga mwasi pona nini po yo oyebi kobongisa mobali na yo ta po lelo o so lingo vanda bien na mobali na yo so moni mobali no azobima yo pe kota na chambre mobali nanga azolata ndeni otali papa boyo koki bima kende oui po yo moni mobali azobima yo obimi libanda mobali alati tanto buto o yakangi koto tango amona mwasi o yebise papa tala buto no kangi mabe akosani
Et ça, c'est la génération de l'Obongo. Kasi ki mbeya mbeya ti ayebi ke so basi mususu elo ni esala bango bongo mobali wana alingi ete ozolanda alingi mobali wana te aye na zwaka ka mbongo me mobali ne andako apesa nga ka mbongo me nazana likangu na nga kuna na kendaka tang mobali akoya ata alata ndeni na alata mabe alata malamu ye kuna etalie me azana mobali oyo alingaka me mobali atie na ndako azosalela ye nyonso azolatisa ye azolesa ye azotangisele bana azokipe ete tango akosala bongo mobali kende na ye na kei mpona nini mpo ayebi ke libanda mobali ne mosusu azali tango akende kuna na mobali wana esimbi te aregrete lisusu mobali wana soki abongisaka ye mobali wana alinga tika ye te yo nakopesa conseil na bato oyo bazolanda nga ba jeune fille oyo na babala te batika bimelamela po ate omeli no kisi okomi munene mobali oyo amoni ke mwasi nalande kaka mpo na nzoto nasakana na ye nasala nini natika ye akotika yo mobali atalaka mwasi oyo so nazwi ye aza na comportement malamu na kovanda na ye mwasi oyo soki nazwi ye tokosala ne boye me yo na mutu na yo eza te oyebi kaka ke nga naake epavi wana na shina ye ozoshina ye ntango ozoshina ye wana oyebi te ke ye mpe azoshina yo mpe na pasi bino mibale booshinana me yo mutu nde okozala na souffrance me oyo batikali so oyebi ke ozwi mobali na yo respecte mobali na yo ndenge bazwaka mobali po mobali aza papa aza mama na yo deya so olongwe pa na bino okomi mpenza pa mobali na yo eza te ke lokolo mwani muninga ye munene nga mpe na ya munene mobali na alingaki yo na munene obi ozobima falo yo mwasi alibala ozolata tala jipi awa yo wana ozotambola mpo na nini mibali batala yo mobali wana yo ozala mobali olata jipi ya mokuse ntango mobali wana akolula yo ake asakani na yo siko mobali na yo otie ye wapi wana mobali no aza su na valeur te elateli nde bachange mwasi babalaka ye mpo na kolata te mpo na munene te mwasi falo ozala normal ke oyo nyonso mobali na ngai akoloba ngai nasala nini nasalela yango soki ozolanda comportement wana okovanda na libala no bien okovanda bien so mobali no alobi ke mame lelo nalingi olambela nga nzombo lambela ye mbongo na ye moko te mbongo na ye moko lambela ye yo mobali alobi lambela nga alongo bakuna yo akuta matembela mbongo na yo ale obombi bebe eza kuna ozwi mbongo tie na trousse toke barman oyebi te ke mobali ayebisaki olambele nzombo yo olambi te olambi matembe ntango mobali aya osepela na yo te yango wana ozomona mabala ebele ezokufa yango wana ozomona basi ebele bazotula comportement eza bizarre eza mabe bachange so oza na bizalela malamu ata mbongo wana bazosenga bakopesa yango eza mbongo ata babali yo na $200 eza ka mbongo eza mbongo yo kene okumisaka babala nga na bacongélateur na boyeboye est ce que bamama na biso babala bango na bacongélateur te comportement nde ebalisa bamama na biso. Voilà, merci bandeko nyonso botiko yoka ndenge ba intervention ba papa ba maman ndenge balobi mabala pour que zo kumelaki vraiment ça fait mal na bandeko na biso ya basi pe ya mibali to senga vraiment na idéologie oyo ya 5 minutes de réflexion to senga ki non bandeko basi même babali yo $10,000 même babali yo $100,000 ce qu'on a respecté ce qu'on a ta bien te ce qui va comportement les mabe libale kusani ekoumela te ya on to sengi na bandeko tout vraiment boza conscience bocha sérieux bandeko basi lelo botika bimela mela botika ko sangisa mibali 2 3 na baban eza malamu te femme mariée ndeko célibataire ba comment se respecter boki bandeko ne ba lobi boki intervention nyoso ba tout ndenge ba lobi le makam vraiment tout le côté changer. En tout cas, on a pu devoir 5 minutes de réflexion sur tout au Bolandi Major. Vraiment, remerciement à Bobo Semlov, Kolo Bolingo, Belé, Kolo idéologie. La tête, c'est la richesse, il y a une 20 idéologie. Vraiment, mote la Miss Bijou du Congo, mote ma peine de Zongisaka. Misha, Marciano, Nempiango, Fiston Gangundi, le frère Makassi, Oresti, mon ami plus banc que la neige. Mon ami d'enfance, Roli Mifuba, Papa Nanoam. Vraiment. Merci, nous connaissons toujours qu'on s'abonne, toujours qu'on s'abonne massivement à la chaîne Nabino, VIP Presse, Congo TV, online. 5 minutes de réflexion. Dossier à suivre.